Tokotala CGTV, maman CGTV, papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala Et plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette grande chaîne qui est CGTV, Congo Gold Télévision, à la vitesse de la vie, à la vitesse de l'intelligence. Je suis le vôtre ZBD Makaya, votre humble serviteur Alinga Goloba Mingite, mais il m'a accordé une interview à mon cousin, son Freddy. Bonjour Freddy. Bonjour ZBD, bonjour. Meilleur vœu 2020. Meilleur vœu à vous aussi, merci beaucoup. Année 2019, une année de tristesse, une année vraiment de l'éliming d'artistes et comédiens. Un mot pour l'année 2019 d'abord. Et ça l'on est en 2019. Donc, mauvais souvenir pour nous. Pour 2019, tout le monde ici na biso ebele. Vraiment, en 2020, nous avons besoin de la carte na biso na ngambo na biso. Abattre la famille nyoso ba comédien, surtout biso ba leader. Après ça, nous sommes makasi. Na yebi ke ko sala maponza mbe ko sakate. Ya za bolingo, aza nyoso pona biso. Il est tout pour nous. Donc, na linga nzambe tro yango na kumisaka na yebi o sala maka na e par hasard ezala raté. Tolela pas na epo oya kumisa makaloko la ya sate. Papa Freddy, quel est ton secret? Quel est ton secret? Parce que depuis on est déjà demi-siècle, mais jusqu'à présent tu es présent sur scène. Aujourd'hui je vais toujours comme il se doit. Quel est ton secret, Papa Freddy? Secret nanga ezali kolinga eloko zo sala. Longwana no buluke na kende pa ya mambi kudi. Na kende pa ya nganga. Longola parce que nous oyo eza makila. Nzambe apesaka mutu don na ye. Alors yo moko yeba ko batela don wana soko yebi ko batela te. C'est pourquoi somo na baninga mosusu somo ninga osa succès ya zoka mutema mabe. Parce que yebi oyo eza kati na yete. Ngale lona okokisa 40 ans. Ya musala nanga oyo. 40 ans d'expérience professionnelle. D'expérience professionnelle. Félicitations. Ah mais oui, merci beaucoup. Et puis na moni presque monde entier. Na musala oyo tant musuba papa na ngai. Paix à son âme. Atikala ko mata même avion te. Mais ngana tamboli yango na mosala oyo. Donc il y a pas de son métier. Les salibota na ngai bana na ngai famille mobimba ba olia pona musala oyo. Na sala ka jeune yango te secret zaka linga mosala na yo. Tiango liboso o tien nzambe liboso olandi musala na o mona nzambe opambola o. Alors Papa Freddy, félicitations. Donc joyeux anniversaire pour la 40 ans d'expérience à Moussala d'abord, hein? Oui, très bien, Kalaten a fait février, na avril là, maman a fait. Mais ça s'est fait, hein? Ça s'est fait, hein? Ça s'est fait. Ma prêtre Bayali déjà ma solo ezali. Ils font nous les bêta. Oh mais oui. Mais bien les là ça y confond. Mais non. Ngala za muta batuni oso, ezala Saiko, ezala JB, ezala Wera, ezala Fali Ferré. Héritier bango nyonso baza oya ngai donc ngana kabola ka mutu te oya sala ka musaka na ba innocent ba petit ba bimile lozo mona foko puye bango ba ya 40 ans d'expérience ya maman balo somo ba riba ça s'est fait ba riba ko mata partout et puis na ko bengisa ba artiste. Alors à qui tu dédies cette fête là? Ngana Ngadios le grand Mokere Koro en direct de London City et puis na dédié yango pa ya Mangwaou Mangwaou ndengi wana mettre pai wana ba oyo baza ya oyo ngai bango misato pina dédié mususu et pas ya masala ngai e yo mavie gaou oto zala kina bango ba komba ba ni malgré moko akei pe à son âme mundweri nzambe donc c'est ça l'impolitesse de la mort donc moyen to lo bazate pina dédié mususu na nyamu nyamu musika na Luanda nyamu nyamu na pesi la de o mona ba otanga ba et puis na yeko sukisa na ndeko na vie na ngai Kabamba Masasi. Kabamba Masasi, vraiment. Tous les livres, Freddy. Aujourd'hui, l'expérience aux Alliés Moussala Nayo, tu as dit que aux Alliés bouche autorisée. Donc quand tu parles, tu vas kaka. Freddy, un conseil aux producteurs, les artistes et comédiens. Aujourd'hui, ils mourent comme ils ont bêtises. Ils mourent comme ils ont bêtises sur YouTube. Freddy, un conseil vraiment, ça va bien. C'est pourquoi mon a bon maman na YouTube.
awa na kisala nga na yebi kutu wa misute nakotanga loba actrice na baino na bana basi na pona théâtre na katamo otanga lokola ba Irsil Bechanga Sila Bisalu Kalunga Meta bazana poto nani mindondo pe ya Sonam wana yangai et puis so bito tanga ba mama lokola ba Bipenu ba mama Shako ba mama Linga ozo comprendre ozo sentir ba yelelo ba yena no théâtre te ba yeko luka mibali souci na ngana yango mono mo sebede yango mono mo ngana ndaki makambu te na jouer pour la visibilité na la batu biso okasa lokola o asila na yeko laksa lelo na poto lelo bato au chaos technique okokate parce que nazali na bana mike nazana bango na mikolo nazana bango passe partout donc leader de leader ya black te musala na nga yango wana lelo bana bayebi théâtre te parce que balingi koyoka conseil te balingi kaka no nga na yebi non bana biso to laksi misala o balandi biso na sima bana na biso na otangelo ladi esobe o mona otala théâtre na oseka parce que Moussa na biso yangwana otala fiston sai o mona vie de loin est-ce que vous comprenez ngai ba petit na biso pululu pe son âme o mona asala ki ya rôle na ye a fabriquer marque na ye vous comprenez OK ibanchakala ba préfère la merveille wana na sali yo moko zo mona wana motema na yo kilie ningani akangi terre donc c'est ça Tantine Linda mais oui grand mona na kana ba oyo ya sali basundi ata ba pingi pia couper bo o ba no seka o maloba mazogaru moyo lele bele batonda mi na YouTube baza batatiate bêtise na bêtise moyo tala ngo deva nga ba biso bana bakoli moyo tala yango ezate moyo na cité ba komona bango te ba bêtiseur ba yebi yango ba yebi théâtre te vraiment mais ba benga bango te ba kolo théâtre bango te ba simbi scénario vraiment est-ce que bino bozali voilà ba comédie kaka on va moto ça beta di solo bango ba théâtre ba matanga et ba matanga to tokende batie sala munene moko aleka wana totala vraiment c'est ça na bano asala na babala baleki bango ya Freddy nena singo loko moko ya Freddy on a sorti un belé ya Freddy lelo oyo nena tuna loko moko ya eza question polémique te en dehors polémique yo ça mukolo c'est polémique te nga polémique te nga ma polémique ya Freddy lelo oyo na minute oyo so kutani pembeni mama Olive Lembe na minute oyo osenga nini pour la mino artiste comédien et puis maman dans l'émission oyo na eloko na osenga eza kaka na lobango chaque fois na ninga kaka na idéologie basalela biso sale c'est ça eloko liboso yango na sale po ba otala biso wapi batala biso kana YouTube te eloko liboso na kosenga kaka basalela biso sale na biso c'est ça notre richesse parce que maman balosomba ko sala wapi asala na sale batu bakoyeba otonda baniko tozomona baninga na ba Côte d'Ivoire tozomona baninga na ba Congo Brazzaville baleki biso te baza bakoka kutu biso na théâtre te eloko ezomona biso toza na sale te ndenge tozalaki na bapalladium bamama ngebi atikala moke bato bakoya ndenge nini tala ndenge honorable nani komo na ye na Ndombasi asalisaki Ndombasi toseka mais bacombattre ye atikile yo théâtre de verdure aujourd'hui aucune activité de théâtre de verdure alongwa kuna même ocombatte c'est pas tu combattre omoni motema mabe donc congolais motema mabe richesse na biso yango wana balingaka eloko moko te simba bayokela yango jalousie donc c'est ça eloko nga na osenga pa mama kaka yango wana moi cité mo pour l'artiste comédien vraiment vous allez malamu cité pour la tournage vous avez difficulté ba cité tournage ça te po ko tourner na ndako abatu omona mobali andimaki mwasi ayoki zuwa mobali andimaki premier épisode moi ça bon deuxième épisode oui na deuxième épisode po amoni ba fille ba oya wana ba mama ko baninga mobali na biso to ko ya olinga mwasi na or que ça la raté to ko olinga mwasi ya moto c'est pas normal oyo lingi ba sala ote ko sala pe muninga te basa ila biso cité na biso esika to bana ko tournaka salba sale ko za ta seti que to za na salo to sale so za ka moko donc mutu fa uta maluku ana besoin mona mama mbalo sombo fo yati pen basale ezala partout ndenge tokendeka na bamboka mosusu toomona eza biloko ya mike mpenza lelo na osenge pa mama yango wana. Alors ya Freddy avant toute dernière question ya Freddy aujourd'hui to le ligne de qu'on a biso polulu atiki biso to moni trouble sele makasi tonga matanga et compréhension bana mikenge comprendre mikolo te po mikolo ba se réserver po basa eloko na ndenge malamu mais bana mikenge ba s'imposer makamna ndenge na bango mais to kena polémique wana te
Maintenant, un conseil aux artistes et comédiens. Dès que se comporter dans le moment matanga. Donc matanga comment la carte il y a vie artistique. Vous se comporter en nengeni. Dès lors on se comporter ça. Mikolo, yango lo na lo na mikolo biso. To benda na bango te. O so to benda na bango c'est la catastrophe. On ben jalousie encore. Et comme catastrophe. Po ba na mitu na bango, ba ne loti. Donc biso to ko lemba bango te. Ba bana na biso bande ko na biso, ba leki na biso, ba saka na biso, ba na ba fie musute. Et là que ça la bango lo fundu. To tika lo lendo, ezala ngona tina te. Ya leki to sana yo ya pe to sana ga leki, ya ngona réciproque. Réciproque, ya ngona tina te mais ba mingi ezala bana. Poko yeba ke oyo ba vie na biso. Biso muto fungola kinzela, nous sommes des icônes. Biso muto pesa ki sentiment ba ya. Comment on a échangé des paroles ça c'est Kabambana, ça sur YouTube vraiment c'était vraiment terrible. Et là on a passé un conseil par Kabamba, la Robenga et Kabamba Yassele, grand frère. C'est mon grand frère. Assez respecté Moko. Fiston a moi na biso za leki na biso. Et puis na yeba ka fiston a répondre à mutu so muta bandi. Wala ngam na yebiso ngolelo. Azalaka alingi lolendo. Très bien za star. Mutu fasa lolendo. Nanzoto lolendo pona batute, lolendo pona omilingi yo moko sebede omilingi. Omilingi ndo lingwa za je. Ni pete ko lota no pe bien te. On l'a dit couper au bano ça de mission manga yebe sebede ngo pe boni boy. On doit comprendre. Ça fiston za leki na biso ta moi na biso. Azape na moi sina ina bana. Ça te ko faut finga ya oyoka sona mona répondre. Fiston pe ayeba ko respecter on a grand frère na ye. Na ninga ba ombale ba yoka na yana ngo eloko moko te. Ngaba bana ocha songi nga na ye. Oh polémique ba leki tu ba koti ba polémique ezanga sens. Leki tu na ifsa leki tu na bieza la mbala suka. Yo sala nga émission. Si soto ça ine makambo ebele c'est mon petit. Donc on a bani musala za bango te baza bana mike mais lelo za na moi sina ina bana. Tourner monsieur 4 ba place moko atienne avec apo ba doit sona mais siko lelo to zanga na très très bien. Siko boyo ki soni kitoko te vraiment. Et après dit numéro de téléphone batumsu ba bosana donc ba yebi yo mais ba mbungisa numéro ton susu. Donc on a pas sinon mbote ba 2020 ba joyeux ba bonne année ba nini na leki na ngai la Rose Mboyo leki la Rose Mboyo. La Rose Mboyo na kati ya Bruxelles. Et puis na boto ifombo love na pesio bambote musika na Panama. Et puis na bosani te Perbas, na bosani te Sipi na kati ya Canada. Mami Sanzola na kati ya Ottawa na plus précisément na Canada. Et puis Baba Mongita na Toronto. Na pesio mbote Vala Silvio Weti na famille Mobimba merci Nzamba Pambola Bino. Et puis Amoli Mabasa na mwasi na ye. Ba bisou. Et puis na bosani te Sia José Mondango di mama nanga José Mondango di na mikata obeni ni mwana poto di c'est bon alors na bosanité à Aboudou Samba na Lyon et puis numéro de téléphone 00243 plus 243 81 81 31 693 plus 243 81 31 693. Alors bana poto merci. Un mot pour l'émission. Émission de yango. Oye yambela bino ba grand prêtre. Eza ya polémique té. Eza maloba oye ya solo. Eza te oba to aswana so esiri bo ba bandi ba so polémique té. Ngana muta polémique té. Yepe muta polémique té. Ça c'est CBD. Logique. CBD. Di obo yango te po CBD ndé. Allez, bisous. Merci à Freddy, merci c'était Freddy, merci à la réalisation, merci à toute la grande équipe technique et à vous les patrons de cette chaîne CJ Télévision, Monsieur Michel Mbayabo, bon rétablissement, Nzamba Zalinayo, Mboula au 2020, Bomata, Bokita, c'est Akutagawa, c'est la capine, je te salue mon épouse, hein. Jessie Moukania, Nomi, Nina, Christelle, et pourquoi pas, Naboranani, Arosilika, Nao, Pessa Christelle, Nina, Brown, Mbote et Dan, mon fils, je t'aime beaucoup. Et au futur bébé Desire, je vous love grave. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mbayabo, CGTV, CGTV, Africa, CGTV.
baémission ya kitoko culturel politique religieuse tokotala bamama na bapapa